nde toza bato na masumu mingi tosimbaki kisi tokomi kasi kozala tosolola nona bongo mondima te maître minata eza nini mokoze to mabe mingi biso tozobanga baproblème eza problème nini okanga boye mama maître zelana tosolola bango ebalobi tosolola bango mbongo tokende lelongwa na sene ngo betali solo ngobeta solo zakwa dizengi longwa na sene mama zakwa dizengi ololongwa mama oyo kobosekaseka lokwa mpoka nesango ngani naza bona sisi famille nanga nisi nakoboma na bana na ngai naza ta na motu te ndenge moko mpe na ndeko na ngai ta basi lokola bango basisa bandako malamu oyo obanga koboma non moi je ngala aussi na bino oza na bato oboma na bato biso topesa bino bato bino boboma bokieba na bino boyebinga te boyebinga te na biso bokieba na bino attention mais c'est du bêtise maman mettre la sécurité à la télé. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si bon. Moi ça longwa boya commander ni atayo moi ça boya aboya rola taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et ko se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga zala ba femme respectueuse, yango to la tara toujours na ekenge mingi parce que tala kaka pardon sur tayibo fa na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut la tara na propre na soin pe na soin tayibo nyonso. Ola ti tunique de gloire na yo, sokola tiango na ta. OK bureau okutana chef de l'état neti tembe okutana chef de l'état so polingi pas passer moi tourna papa moi suki ya maboko bwaki moi perruque na ngai boye moi perruque ya mulai kande yo moko olinga otiango sala ka moi bien babi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto de bilamba olata yango ta mpepe ndenge mimango elemba oyebi yango yango donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga to tindelo tunique de gloire et ça lui bien. Donc on a besoin d'en hésiter même pas un peu. Ah sérieux.
Pour aventurer bah comment belé hein. Oh, et tu qui trace. Hein. Bonjour. Vous êtes bien, Tantine? Oui, ça va. Vous êtes ensemble, hein? Ah, tous ensemble. Ok. Et que mon tendresse. Ok. Et que mon aminata. Tous en bas, tout le monde, tous en bas, tout ma soumo. Tous en mingi. Tout simba kikisi. Tout communication, quand ça, tout solo, là, on dit, mais t'es maître. Problème. Aminata. Eza nini moni mokili ko mabe mingi to banga ba problème. Eza problème. Nini okanga be mama? Maître Zéla na tout solo là bango. E ba lobi tout solo bango to gende. Nini yango? Aba ya boye. Mama, nini to comprendre te? Yo Aminata zo. Ba boye zo kelanda. Maître Zéla, maître Zéla na solo là bango maître Zéla. Mama, nini yango boye? Nini bo te sisi na njela biso ko ma njela na njela. Mama msanga. Maman, ndenge mabete, tata lisanga ya baninga ya mabe. Biso toza ngai ya le ki ba sura. Siko ya biso nini mama na ngati yote mana nzela. Biso nini? Loba. Lisanga mabe passe les gars famille babengana ki biso. Toko simba kisi, to sisi famille mobimba na ko bomba. Na ko lekisa, to lekisi bango. Oh mal chance de nzela. Siko kasi zalaka wana te ezoloba basi soki biso baganga babeta ngo eza baisifute mama nzambe ozopasisa biso te bopesi biso motu te bapesa bino motu nino te motu otozala wapi motu otozala mama au nom de Jésus tinekena oni mama tika okufa bino pamba natomoni na mbongo mpenza te yaya nazaka na mbongo na mpesa nazaka na mbongo na mpesa yaya tele mwana sele ngo betali solo ngo betali solo ko dizengi lo na sen mama so ko dizengi ono longa mama yo ko sika sika lo pour aller cerveau Nabi chérie ngo na so comprendre te yo so ilonsa yanga zuwa na moto kutu nga na tikata kusula na été na téléphone nga numéro na ezate otia ko mona même pas ta ko kanga biso mimi na nzela mais yo je comprends pas nga na ko talo na ndako pour que tout ça la planification ba voyage na biso mais yo bani ko tombokela ngai tala webi mama Betty Emma partager soleil omona wapi ba partager ngobolingo diviser soleil omona wapi ba diviser ngobolingo somo moninga. Moi, est-ce que moi, il a partagé? Chérie, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. Ok. Na maman bolingo, na maman mobali nanga, na sala va jeter. Na sala va jeter parce que on a lingi na linga mala moko. Ezate ke na lingi, après si malo sali kele mibali. Na ibinde ba sala likele mibali. Alors faut na zuwa na mobali nanga. So na moni fille moboye, une individu moboye. A rouler tout autour mal nanga. Donc na casser gueule. Moi je ne blague pas. Pour ça la zoua est un problème. Mais tu dois faire ça sur moi qui nous a pas preuve mon co. Pourquoi ça zoua la linga pour nous? Je sais. Je t'aime beaucoup. Et puis famille nanga ba sepeli non parce que tu es une fille courageuse et puis oza ba bunanga. L'explique chaque fois que oza ba bunanga tine na fongoli motema boykeno ba l'art déjà zoya maman sozone aza na benga ngai contenir a biloko zoya. Beti bakabelo nga na oteka ngo tenga na zamona mobali yo mto oteka ngo eza na responsabilité na yo. Na boy na ngai ba na boy ba chisa
bako yiba mobali nanga Kinshasa même na misu de bako simba pe kisi ba sepe kisi po bazwa ngai yo moni ngana za mwana toma ngana za mwana portrait ngana lala kana sema makolo basala nzambe do babiloko wana moizo wanga ezate yo mojo wana olinga jour wana olinga bozala combien ba camarades na bon ça c'est 5. Mais pourquoi on a tombé sérieux? Tu vois que les gens qui ont monté, donc on a choix na ça autre chose, autrement. Et puis Nazaki Moutouamba misu oui, tout le colo mais yo maîtrise en live. Na vertu yo kakande. Fais-moi bisou. Ngal nga ba jeter. Fais-moi bisou. Comment ba tuté? Mais bon, ça vaut mon bisou. Vous avez Bonjour maman Mokondi, moi c'est Pembe. Mobala Mwendo. Bande ko na ngai. Amoni bona sepeli. Besu atinga pa moto sola nazanga mote, nazala ba famille na bango. Babuke likolo. Lesolo. Ba espoir ça bopo ani nzana lola. Bande ko na ngai. Monsieur, c'est quoi? Bonjour. Aza na problème. Bon, aza na problème la mort boté tellement boy. Bon problème eza na ngote nga. Bon, eza problème eza boy. To côté na lisanga baninga ya mabe. To ngenda ko simba tisi. Kiso ngenda ko simba biso misatu. Ngale na zabo na sisi famille na ngani sina ko boma. Na bana na zata na mutu te. Ndenge mo pe na ndeko na ngai pe abasa. Mama kata sikiti. Mama, na continue na bana quartier, na bombi na bana quartier. Je vous dis maman. Comment parce que quand on est à baba. Non, arrête sérieux. Non, c'est là, faut aussi ça problème. Maman, attends yo Donc si ça va la chérie s'il te plaît. C'est là. Bango moko ba témoigner bien. Ba koti banda kwa ngana. Ce qui coûte yé. Asisi famille mobimba oki ba mawate. Bo biso bato ayebite. Bongo yo siko lokola bango basisi banda kwa ngana. Malamo yo banga roboko yo. Non, moi je ngala aussi na bino. Bino boza so na bato pesa sito boma na biso. On boza na bato te. Biso te pesa bino bato bino bo boma. So wala bato bino bo kufa. Kala bo bima. Bolongwa. Tala. Chérie. Mais quoi tu es bana bino boy bingate. Faites attention, boy bingate messieurs. Eza mbala suka le bima. Moi mutu na buko lo kolote. Na buko lo kolote. Minimum abe. Toi l'argent. Yo tala. Kota boy bingate bo ki na biso bo ki bana bino. Attention. Mais c'est ça ce sont des bêtises. Maman. Abia, mets ta sécurité à la télé. Maman, tu sais. Comment mettre moi à une biso. Bino bon monde a été à Maman bosunga bato ya mutema tendeza botiki. Tala zela chérie. C'est pas comme ça gratuitement. Des démons, pas démons boy. Mais maman inaza mutu bakasi kwa tazale bien. Tala nalinga moi sinanga te boke bana. So so ka fina boto limbo. Papa ezaka ba vie. Moi c'est rien. Maman Kebala, au moins la silo tielinga le quoi c'est nini kebala nga weki. Ça fait combien? $20. Maman, tala maman, nakanyelo nina weki. $20 Voilà mais ici kana. Nakanyelo nina yo. Obino ba courager. Regarde ça. boko la bomo na sala kibino. Eza ba esprit français les ça c'est la sopilo. Eza ba esprit. Povo kufa pamba. Tala maman na kobamba munanga aza mutali boma. Naza mutali boma bima kende. Obi sabla vraiment bo mi tema mabe attention. Tu peux signer dans bongo mais bon continuer ka koloba. Na oya su komela wati. Silisi. Kwa famille to silisi ngasi tu na bomi na mboka na zatika ngamoko.
surtout pour penser que les motos tu douce pour nga bokufa nga na kufa nga famille na yo mais tu dois qui rater bino ki parate abima kende ala ne aza munene lo non chérie ça me dépasse cette histoire c'est ma dernière fois de venir boire prendre de la bière ici na rien sauter na rien sauter ça et puis et ça va miner mo mais minga trop reculer trop bas ozunga bona lo yenge chérie on part moi ce que ba biloko ngo donc na même on va côté à mususu wa biloko boisala et puis tu prends l'argent facilement tu donnes aux gens ba tozo ba biloko mo so ça il y a esprit à molili yo bi bango mouton la maître bon mouton zo le ndeko na yo la maître on part moi je parle. En tout cas, nous avons vraiment très déçu dans le comportement de Bino. Comment bazo peut sabino mission ya kokita sur le terrain pour quand banwa mike o bakuluna baza formé mais bazo bisanga que oui bino ba bureau de bozo kima bakuluna. Expliquez-moi c'est quoi? Non mais mokonzi omoni problème tozala nga na meka ko benga unité oyo ya comme colonel ya ngambu ya est kuna na benga ki kuna seke biso tona renfort to tambola mingi deux personnes ba makambo esengaka attends tozala toujours brigadier na zela kozala ba brigadier za problème te mais osaki na munition en place ba yebisa bino deke oui secteur ya Kasavu bo pesemela bino et loko oyo bosala yango bosala ngosu na matete. Et Dingwa, il y a un rapport na bino. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec vous? Est-ce que vous avez dit que oui, les colons dans un bateau et bazo chapeauté les colons là? Apparemment, c'est comme si entre nous, moi, apparemment, juste à chaque fois, c'est comme si dans information que non, plutôt vous avez raison. Colonel mal à l'aise tu vois, on a un problème mais ça à chaque fois qu'on quitte sur le terrain, tu comprends que oui, bateau tu bakimi, bateau tu mais il faut créer plan B. Certainement. C'est bon? Il faut créer plan B. Bonjour. Là, comme on a madame, qu'est-ce qui se passe? si la famille a biso na bana te ka biso sa tourner le tsendo ceux qui vont sungi biso te et vous allez passer alors biso au pesa biso mutu au mato lekisa ceux qui bino bo pesa biso mbongo ceux qui mbongo te mbongo ezate ndeka bo tobomoni biso ka bo biso bo kufi Bosela s'il vous plaît. Maman yo le bini. Ceux qui vont se battre, tombongo te. C'est
toke kangai ay toke badaso surtout baoteka bamai awa yo kotala mai te kwa bango baninga na bino bana basi baoteka nini osumba okosumba bien na kashe na biso namoni ka bamakinga bwa mibale bakinga bwayibaka babiyibi nasai toilette Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longa boya commander ni atayo moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga rozala ba femme respectueuse, yango to la tara toujours na ekenge mingi parce que tala kaka pardon so ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut la tara na propre na soin pe na soin tayi bonyoso. Ola ti tunique de gloire na yo, soko la tiango na ta. OK bureau. Okutana chef de l'État neti tembe. Okutana chef de l'État so polingi pas passer. Moi tourna papa, moi souki maboko boaki, moi perruque nanga iboye, moi perruque amulai. Kande yo moko olinga. Otiango sala ka moi bien. Babi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto. Le bilamba olata yango ta mpepe ndenge memango. Ta mpepe ndenge memango. Mpepe ndenge memango. Lemba oyebi yango yango yo. Donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga. To tindelo tunique de gloire et ça lui bien. Donc, vous en avez besoin, n'hésitez même pas un peu.